et congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na bino site ba bolinga ka maman Eliane Nitou. Na pesi bino ba mbote. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali. Et vous de votre côté, c'est comment? Merci mingi na bino site ba bolinga maman Eliane Nitou. Obo se plaira la maman Eliane Nitou. Obo partagera ba émission maman Eliane Nitou et surtout merci mingi à vous tous qui disposez de votre temps pour regarder les émissions de maman Eliane Nitou dans le binabino. Merci. Accente toi Sakidila Matondo mingi nalo bakasoko za mutu akanda kotala ngai te poko sepano na ngai te sopoza omuntu koza fanatique révolté kotala ngai te poko sepano na ngai te obi koza mutu akanda kotala ngate soza fanatique révolté ezali mutu oyo azalaki fanatique na ngai na meka ko expliquer to eza mutu mwa poser une question. Fanatique révolté ezali mutu oyo azalaki fanatique na nga. Mutu azalaki fanatique na nga. Oya bande kopesa ngai mbongo na ye pona bwa kaka à la fin tokabwani skoli atala nga na porte kuma otala nga na fenêtre. Mutu abongo nde tobengaka nde oyo nabengaka fanatique révolté. Azalaki fanatique assez révolté. Alors bato ndenge wana nde na bake soko za mutakanda kotala ngai te
ce que fanatique révolté kotala ngaité. Pourquoi? Parce que ce que mutakando talinga moteme kosalo passe. Ce que fanatique révolté talinga moteme kosala yo passe. Voilà pourquoi na linga raté ke bande ko na ngai bayoka motema passe. Yango na pekisaka bango. Yo na pekisa ba fanatique révolté, na pekisa na bato akanda, na pekisa na bato aketo, bato mitema likundu, bato motema kokauka, bato motema bololo, yango na boya kabasa nini batala ngai. Vous comprendre? Pour mutu fanatique révolté, oui. Ozala ki fanatique révolté nanga. Ozala ki fanatique nanga pardon, après on s'est révolté. Il y a un fanatique révolté. Voilà, on appelle mon explication. Il y a un mouton à tenir. Mais il y a un titre de fanatique révolté. Explication, il y a un aux yeux. Les lots, tout à l'heure, que tu reçois Makambo Oyo. Tu as pas pasteur Nabiso Marcelo. Makambo pasteur Marcelo, le baki, le baki, on a monoko, na yé moko. Mais avant de compter dans le solo, il y a un pasteur Marcelo, le biki. Il y a seulement un épouse célibataire, te célibat et seulement pour n'être mes pasteurs. À Bossani, identité n'est qu'à un célibataire, te maza veuf. Tu rappelles qu'à pasteur que aux acquis célibataire, te pasteur à veuf, ma Bossani yango. Mais avant de compter dans le cas, vraiment il y a le solo. Na rolo baboy. Na se pela raconter à bas commentaire. Tant qu'on me que beaucoup n'a pas commentaire. Ce beaucoup n'a pas commentaire après n'a raconter là. Ba commentaire et lobby nini et le quoi conversation parce que ba nous surtout ba benga ngati bato ba vendre en Australie bato ba vendre à tamusu na nini na ba Canada le quoi to zana ba heure ndenge mon côté musu soka ki kana commentaire na bien commentaire o lobby bo lobby za ma beteza bien yo na besoin que boke na ba commentaire mon so c'est monsieur mo bona na posa ya opinion na bina ba boke na ba commentaire mais na moto na cheka flash na tenge na commentaire eza ndeko moko akomelinga abike mama ili anitu na linga kayo mingi kasi nalingi okota na makambo yo te makambo ngo nini makambo oya pasteur Marcelo mama to mutoko mi boeza mwasi ngabi mama olinga nga mingi c'est koza famille du cœur ma deuxième famille ngai pe nalingi yo mingi menengi na talisa oboye pe na batu musu pe ba ko na ba commentaire ya neti ya mama abiso ninga komi musalo na salaka am na conscience na yebi mabe na ngona malamu nango kozala bona YouTube to kozala na ba réseau mabe na ngona malamu na yebi sikoyo tango zebisa okomelinga ke kokota na makambo te makambo ngo makambo nini makambo ya pasteur Marcelo pasteur Marcelo aza public pasteur Marcelo tango lobi makambo wana azozela ba retomber na ngozela ba réaction ya bato ye moko ti alobi bongo ayebi ke bato bakoya koloba ayebi ke ba musu bakoloba mal ba musu bakoloba ambia ye moko conscience parce que naye nanga toza bato ya réseaux sociaux pasteur ye mo amna conscience na ye eyebi ke makambo nga lobi oyo ba mama Elia nitu bakoya kovandela ngo ba mama Kongo bakoya kovandela ngo ayebi ke bala marina bakoya kovandela ngo ayebi na ye donc tia lobi ala posa bato baloba siko mama tango zo ebisanga yo nalinga ko mingi kokota na makambo te mama motika eza na sens te makambo za déjà sur la toile pasteur ye mo lobi po alingi ye mo alobani ba yebisaki ke pasteur mikolo YouTube elali kendo tout abordir siko nzolo balanga ke kokota na makambo te motika na sens te pardon avec tous les respects commentaire à Bouezan na tina te pona yebi conscience na âme na yebi vi na nga ya réseaux sociaux na yebi mabe nango na yebi malamu nango mais ko yako komelanga ke makambo nini mama kolo makambo na posa ba lobela ye kokota makambo yo te na linga kayo mingi kokota makambo te pas de commentaires comme ça ngape na lingi yo mingi avec tous les respects bon commentaire eza na on a sens te eza na sens moko te nga moso na kota likambo eza danger na yebi likambo na kota eza danger so peza ngo dangereux te na yebi eza ngo dangereux te nga na yebi mama
komitungisa te kote wana eloko na aka malamu na nga na réseau na finga mutu te si bomona nga na réseau sociaux na fingi mutu na finga te na yaka te na bandi finga mutu tala boye tala kuna mutu na finga te na lobaka kaka likambo ndenge ezali bota te émission mo bona ba na bino ke mama vika avec na mutu munene wala ndeza injure mais par exemple cela bi ke mutu azana mandefa pembe partout eza injure te otali pe mutu bi oui ala mandefa pembe ana suki ya pembe sauf ka ke bakoto balataka sous vêtement to yebite mesala kaka pembe mona bato koma na âge mo bazo yindisa suki ba super black mona mutu azo yindisa suki koma mundi mais est-ce que to ba yindisa kote kuna pe ba yindisa kango question mark mo to baso ba yindisa kango ezala raté mais moi passe pour na bacha ba pose ka sensible hein kote kuna sensible pour bacha ba super black eza sensible neti bonde na otala boy na ordinateur na ngana mona pasteur Marcelo nazomona pasteur Marcelo suki na eza mwindu mais mandefu na nyoso eza pembe so bi pasteur Marcelo mandefa pembe boy parce que yo bien pasteur Marcelo pasteur Marcelo Elena lobi ozama afingi ozama mandefu pembe intellectuel qu'il est alors bah non afingi ngata oui effectivement naza na mandefa pembe oh finga mais mouton moi bisanga abi mais que cette dame c'est une femme, elle est posée, elle ne m'a pas insulté, non. Donc avant que le balikambo faut kotala likambo na oloba est-ce que ezana na sens ou bien ezana na sens te ta pasteur Marcelo yo na omona na ordinateur nanga mandefa pembe na suki ya mwindu est-ce que na bibo na fingi te na lobika kana mandefa pembe otali pe mandefu na moni eza pembe so na bika ana neige partout oui aza na neige parce que muto mandefa pembe mandefu muso pembe mamutaza jeune mais mingi mandefa pembe mabatso bakomi pe mikolo so pe muto kole bi mandefu ya pembe on eza ba insulté eka po ato kotana na moi hein to kotana na moi bien pour une bonne compréhension pour so bina muto tala kuna manzaka milai eza insulté te mais so babitala zo le fungama on est combien insulte. Donc c'est un peu ça, faut voir ça la différence. Il y a ma finga na ma finga te, mais boyebi kenga awa ndena yaka na muto ma finga te, na finga batote vraiment na yaka ça makabonanga correct. Ce qui peut-être bomoni kenaye na bilika mo bo sike ta mususu na moni vase déborder, yango na salipe na sala pendingi wana ponini. Ah. Ayo peksa muto kolbana, ko bakata ngo eza normal to solo la boye. Et pour ce botali émission nga o na ko senga na bino partager. Lelo toza le 3 septembre 2024. Tout koza na matanga awezaki le 12 juin 2024. To lala ki lokola kake koela kibiso boye. Mama Blanche aza lisusu te atiki biso. Maman Blanche Kandolo, wazaki mwasi ya pasteur Marcelo. Personnellement, na tikala koyeba ete, ketoyeba ni boye non. Mais, na bande ko sepela, na ba prédication na makamune ya bande ko sala. Mais pasteur Marcelo to sito monana. Pasteur Marcelo, asa ya manga na bureau na ye, fona lukana livre. Apesa nga na livre na ye, a signé pe na livre, wana fona lukana livre na la kisabino. Pasteur Marcelo, il m'a déjà reçu dans son bureau une fois. Moi si mbota bala déjà na nini na kenda libala wapi na Braza Nancy Malouedi na kenda kana Nancy. Pasteur Marcelo, yambanga déjà na bureau na ye. Pesinga na livre na ye, a signé na kati ya livre na ye. Vous voyez un peu? Donc entre parenthèses, tout cela. Le 12 juin, na ko bossa na date wana liwana te parce que le 12 juin ezali anniversaire ya maman Eugénie Mongai poumon de mon cœur. Ezali mkolo oyo ya botama. Le 12 juin. Nde mkolo oyo maman Blanche etikaki biso. To lelaki Kinshasa mobimba. Congo mobimba, monde entier lelaki maman Blanche. Mutu nyoso alelaki. Nazangaka pongi 2 jours pour la maman Blanche.
na sala journée mo malalie te motema pasi pour la maman Blanche. Matanga salami ndenge matanga salamaki. To mona ki ke maman Blanche azaki mwasi o penza pasteur atombola ki e penza en tout cas cheke na chipoi nde to ba ke na chipoi. Donc non mobali alingaka mwasi te en tout cas pasteur Marcelo penza alingaki maman Blanche. To bande kutu ko banga to bi nde maman Blanche aki boye mais pasteur Marcelo ko tikala ndenge nini. Après matanga pasteur Marcelo ba bozolela botelema bokende misala bosala boyinga moko tukolo mwasi nazo ya koteya mais bino bozaka boye bozolela tango kolele sili botelema bosala nini bokende misala soko bosala misala na bino kolala kolamuka jour moko pasteur Marcelo ayeli biso alobi ke lelo bozolo baka Blanche bino boyeba ki maman Blanche ce qui lelo bino boyeba ki maman Blanche eza ponga inde na bimisa ki maman Blanche akosi pete alobaki ya solo pour maman Blanche base ba pasteur base ebele maman Blanche faki ka bozo saka activité na kati église ce qui pasteur a tombola eta bimisa ete tonga to kaka ki azaka na mwasi mais tonga to ebete oui c'est vrai pasteur Marcelo mo ka tombola ki maman Blanche surtout yeba ki maman Blanche vraiment checker vraiment na hauteur moko penza que oui a tombola ki maman Blanche ya lokwa ba biso boye mutu muso mona ebani na ete tant muso vanda pe na poto asala 40 ans to 50 ans mais tant yo komi ko bwaka ye ndato bwaka batu boye fo boye ba futa mbongo mwa mutu zo peso mbongo ya libanga biso pe to lokwa ba musicien quelque part ba musicien ba bwaka ka batu po ba opesi mbongo abwaki yo biso pe c'est comme ça tu vanda ka boyo vandi mamelian na la poso na la posa te kombo vanda te OK na bongisi pe libanga no kitoko alepa na bandi ko bwaka yo so contrat libanga esili c'est comme ça na ba kombo muso mona yebana ki nango te obandi ko pesa ngo valeur o pesa ngo libanga ale sikoyo ezalaka soki bato bazoyoka kombo mo baka na posa bamona pe mutu yango oyo bazoyoka kombo na ye posa pe bamona mutu bazoyoka kombo na ye exemple na kopesa ndeko mo bazako boka ye Jimmy Belau tozoka kombo na ye me mokolo Karine Mokonzi abimisaki Jimmy Belau Jimmy Belau yango yeyo bato baye komona ke yeyo bon ye mais zala ba kombo mususu ezaka déjà kilo et salama déjà zaka kilo natango non elle ba kombo mususu ezaka déjà kilo ba sala ngo déjà kombo mususu ya kilo yo po ebika bon na ba saka moi en plus na kombo oyo déjà kilo soko talanga okoyeba kombo nini na lobeli wana ba kombo mususu ezaka déjà kilo yo po ko maximum en plus mais kombo ngo eza déjà kilo mais ba kombo mususu ki kilo te ozo pesa ngo ba pesa mo eloko yo pe kuna obongisi obwaki donc c'est comme ça ya loko la pasteur yenda bimisaki maman Blanche pourquoi ko bimisaye abande ko présenter maman Blanche elle est belle elle a les bibias de baluba maman Blanche ba azo l'exception maman Blanche nyamwa maman Blanche c'est qui ne ayebanaki c'est qui pasteur abimisa maman Blanche bon te tonga peut-être ba maman Blanche te yé moko le baki ngo maman Blanche on a bo ba maman Blanche ce qui ngana bimisaki te est-ce que bolinga ki boye ba ye tonga to eba ete donc c'est un peu ça alors tolali tolamuki toyoki pasteur Marcelo Tunasi a salé biso dokoyo. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolingadi Motu faut ça à 5 ans.
Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Voilà. Merci pour le choix du conjoint. Nakanisi boyoki maloba ya pasteur Marcelo Tonasi. Voilà, pasteur Marcelo a le but que yé a salama poza célibataire te. Parce que tozongi sima muke pasteur yo oza célibataire te, oza célibataire te, ozalaki célibataire te, ozalaki marié. Nzambe azwi molimo ya mwasi na yo otikali veuf. C'est ça, pasteur. Place wana pasteur, il faut bongisa mwa muke, n'est-ce pas? Moto abisi pasteur, que Dieu t'aide. Pour osala soki choix conjoint blo mona yoki wana. Non, pasteur aza veuf. Azaki célibataire, azaki homme marié. A perdre nde molonga ni na ye mama Blanche, atika li veuf. Bible zolo baboye. Ceux qui montrent dans le babalani, ba veut la canine, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce que liwa e kaboli pasteur Marcelo na mama Blanche. Liwa mte kaboli bango. Baboya na kite, liwa e kaboli bango. Bible lobi que ceux qui moko akufi oya tikali akoki kobala. Wana yaka Bible ngaite makomi na Nzambe. Ceux qui moko akufi oya tikali akoki kobala. Alors quand maman Blanche aki pasteur atikali pasteur amoki akoki kosala nini akoki kobala. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pasteur a biso déjà, azo préparé biso déjà. Azo préparé biso. Abi ke ye, ana don ya ki célibataire. Ya zana don ya. Bonjour chérie, ça va? T'es bien réveillé? Bonjour chérie, ça a été la journée. Bonjour chérie, tu t'habilles comment? Tu vas partir, tu prends quelle voiture aujourd'hui? Bonjour chérie, est-ce que tu as fait les devoirs des enfants? Bonjour chérie, je t'aime. Bonjour. Vina ya mesana yango wana. Vi ya pasteur Marcelo yango wana. Ya kozala yo moko boye. Eza vi na été. Voilà pourquoi alingaka maman Blanche. Maman Blanche l'avait quel âge moi albaki? 15 ans hein? Oui, avec un maman talaka pasteur alingaki moi moko ya azana 15 ans. Donc aza mutu alingaka zala moninga molonga ni pembeni. Et puis azaye mon côté, il y a des hommes comme ça. Et zana mibali oyo alinga kozaye mon côté alinga kazaka na mwasi. Et ana basi oyo alinga kozaye mon côté alinga zakaka na mobali. Basi belé. Mais zana batu mususu ata zana mwasi te eza problème to anga alinga na mambo basi te. Wa musu ngala zana makamba mibali te. Ngala mibali kwa to boye na zana Nzambe asala mutu na mutu na ndenge ne. Ko pasteur Marcelo zo préparer biso kazo sala nini? Aki ndiko na kisabiso molonga ni na ye ya sika. Mena moni bato ebele basiliki. Po ngai bapel o na zwi. Eza mingi ya bato ya kanda. Bato ebele basiliki. Balobi comment ça se fait? Comment ça? Kasi koyo. Moi c'est que dans le mois de juin, juillet. Donc à le 12 juin. Le 12 juillet, 1 mois. Le 12 août, 2 mois. Le 3 septembre, pasteur a lobi que ako vanda ta moulaye na kisiliba te. Alors epesi bato ebele baner. Surtout ba mama mingi baza ya kosilika. Ba mama mingi basiliki. Ba bi mais pourquoi? Pourquoi? Ba mama ebele basiliki. Ba sepeli na maloba pasteur te. Ba sepeli na maloba ya pasteur te. Pona nini pasteur a annoncé. Kaka sikoyo. Même pas 3 mois. Ndenge ba mama ba sepeli te. Maloba pe yanga ite. Boko yoka maloba mama oyo basani ni ba sepeli te. Mais pona sikoyo nde to so la boy. Na eloko mona wakindo sala ya très important. Na ya mamu pa ya moko azoya a sikoyo. Mais ko na prometa bino ke nazoya.
yango na ye mais mopaya moko aza suko il faut na servir mopaya na pas outi mosika auti na Congo il faut na servir mopaya le temps na servir mopaya na zongela bino yosimba te boyo kanana o na lobi lelo soki nzambe ala mosi biso na makasi lobi na koya kosala continuité ya émission oyo eza première partie parce que oyo toza na première partie toza na deuxième tina troisième partie alors oyo eza na première partie boyo kana première partie bo partager après na koya kozongela bino pour la deuxième partie na koya kozonga pe pour la troisième partie pour le moment ba maman baza très fâchée pasteur. Les mamans sont fâchées contre vous par rapport à ce que vous venez de faire, par rapport à vos dires. Pasteur, les mamans sont fâchées dès. Ba maman bozo talanga na bi mingi ba maman mutu baza vraiment ba na machacha na makambo yo. Parce que maman abiso yo komela kinga ke kokota makambo te. Comme beza wapi nde la pese explication boy maman na pasteur ye moko oti azana ayebi ke maman ile anito ça l'analyse pasteur on ne devient pas riche en priant et là on a lingala rominya wana on devient riche en travaillant on ne devient pas riche en priant prière on devient riche en travaillant donc bino ba bolinga maman ile anito na yamba no mopaya tokutani bongo lobi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibeshene bana betu bonso. Bye bye.